CPP TV officiel. Na tuni ce qui a zabi camarade n'epsinga non akende pe tournage na to vandi wana to solambiso na ebe kutu pete ke ya oya. OK. Donc brusquement tout le monde n'est pas wana vandi to solambiso normal parce que to yebanaki et nga entre bastard voilà. Okay. Donc nga directement na mo gangela. Oh. Donc na sali zoua parce que ayaki retard. Donc si tournage a retard na comme mémé pénal c'est comme si mobile na gangela moi si directement. Parce que eloko bano lekelanga soki na lati eloko moko botam so mabe il faut créer un problème on defo na singa bo ça ozakando ki non ça to ke non na nga ba blague tozaki vraiment bato ebele puis c'est par là ndeto comme ko solane kitoko yango monitangu na gangeli bongo et il est pas maman mais mon kana ba j'ai tout ce qui et puis voilà ti kaka wana ndeto moné ko solola nde nazoki pe moi temps au solane muki et puis voilà nde mema biso nde tozalelo kana nenga ba blague jour mon beteli Marie-Jeanne Bololé que je salue Émilie na beteli ngabi ya maitala na monde ba geste abi oh masa mobali asa mobali rien n'empêche ce qui lelo et que espace mon ani occuper ses chance et Nathalie gauche droite ma qualité et puis na mon moyen Nathalie par rapport il y a ma coquille ça nango ya grave mais kimia et les karambongo c'est ça ndé na ki on dit malanga et surtout entourage nanga ba sepela quitter ba sepela été pour ba sepela quitter na éviter peut-être ba ça qui a PD ba mbalte kasi pour na bangout ba sepela raté pendant que ba sepela té bango moko nde bazala mobala sir non na minute opé azane teka ya batu donc nga natala na ngonga natali na heure peu importe ba loba face à face té déjà babanga biso do ba loba na ba mpandi bande ba mesa c'est ça ça nanga ke bango CPP TV officiel. CPP TV officiel. Voilà en tout cas ba dit love story nde makambo love story nde makambo donc vous allez la carbone na ba histoire ya ba parcours ya ba love côté négatif côté en tout cas vous allez wana pour la love histoire en tout cas vous s'abonner massivement à la CPP CPP voilà CPP donc CPP TV voilà vous s'abonner à maman Charlène pour ça la bien et ça la bien en tout cas émission boy en tout cas c'est très édifiant. CPP TV officiel. Mbote Balandi CPP TV avec maman Charlène la plus posée moté mayakundi bilele eza ngai wabino beni walembo onayela abino mambo ya sika elongo na chaîne na biso CPP TV mikolo yo tozo sala émission na biso ezo sepelisa mabota ezo sepelisa ba famille nyonso na mokili mobimba o to bengi na kombo ya love story masolo ya bolingo esika bo découvrir ba couple ebele babanda wapi histoire na bango d'amour bisika babanda bisika bakutana ba situation nini ba vivra pour essayer que ba se maintenir tilelo lelo na mimeli bino lisusu émission ya sika oyo tokoyamba couple moko formidable couple manzeka couple moko ya ba star mobali pe mwasi baza bastar o to landara déjà o ya landara déjà ba télé réalité na biso ba théâtre na biso ba théâtre de chez nous ya République démocratique du Congo to ko découvrir baza bato ya sikate bilongi ya sikate toza na couple manzeka o toza na mama Aminata la star na biso ya munene na o ya sala déjà combo makasi na papa na biso oyo a tourner la biso et pas ya vie de loin. Sans plus tarder, tu découvrir déjà couple Nabiso et Lelo. Juste à vous rappeler que Toza est pas na bango et si ka oba vivra ka bongi ba découvrir facette mususu hormis théâtre bazape na vie conjugale vie de couple baza moi basi baza mibali to découvrir ka te na par rapport à scène ba jouer ka mais lelo tozo découvrir eloko ya sika sans plus tarder toye pa ya papa na maman bonjour Nabino boni papa boni maman en tout cas couple Nabino kitoko makasi. En tout cas, les lotos est pas na bino. Total la bino na ba télé, ba dinga ba la bino na ba télé. Les lotos est découvrir bino na facette mususu. To bandi déjà émission na biso papa. Oui. Okutana na maman Aminata wapi? Moi c'est kitoko boyo, ozela wapi? Vraiment. C'est une très bonne question. Aminata son père na lobango déjà
malebele. À part non comme en relation de communango, tout ça bateau tu es banni déjà moi kala na monde kaya art. Voilà donc si je suis aujourd'hui m'habillé que je suis, bateau landanga na ba poto partout, c'est parce que na banda ko tourna mon chaîne na y a télévision. OK. Et c'est par là que na comme na ye na za ko fréquenter trop et ngai ba époque wana déjà na lingaka ya yebinete. Ah. Oui, voilà. Très bien, c'est intéressant. Olinga ndeni papa la ngai. Parce que na moni moi si déjà na apprécié comportement na sa façon d'être na s'appelle nango. Et yé a yebinete parce que na zo ki na temps solo na été. Na moko d'abord parce que avant que ça la choix, bon choix, il faut yo moko za la convaincu ya eloko ngo ça les prix. Moi je fais comme ça étant on a intéressé qui est pénal solana et makambango et puis ça s'est bien passé. Et toi qui combien de temps tant nous avons lingaé déjà avant bimisango. Bon ça et toi qui je peux dire 10 mois avant la bimisango c'est fort hein. Et après nayi ko bimisango vraiment je sais ça Isaac n'a matongé quoi. Donc na matongé. Moi j'étais avec mon ami donc il passe à Patrick Balok, c'est un fomo Kimbango que je salue. OK. Tournage et puis toyé topé maman qui na matongé. Moi j'y mon comme ça bien. Donc to vandi wana to kutana pe na mina e Raissa PCB Mbote. Mais to vandi wana biso misa tout solo na biso na tuni ce qui a zabi camarade na bisinga non akende pe tournage na été. To vandi wana to solo na biso. OK. Donc brusquement tout le monde n'est pas vendu tout sur la mission normale parce que tu es banaki et entre bastard. Entre bastard voilà. OK. Donc on a directement na mo gangi là. Oh. Donc on a sali zoua parce que aya qui retard. Donc si tournage aya retard na comme mémé pénal c'est comme si mobile na gangi là moi si directement. Mais voilà déjà ça qui bon mais ça na qui tu comme un niveau au gangi là déjà. Vraiment Batoubaïbi déjà que Aminata son père te tourne na chaîne à son père télévision les gens déjà que to sanganaka tozaki na ba groupe to bando ko tourner biso na bango ba Cardozo ba papa ma viokele ba ya Charlie Nongi mon président on a Pesimbote donc voilà tozaki vraiment ba te belé puis c'est par là nde to comme ko solane kitoko yango monitangu na gangeli bongo et yé pas maman me manka na ba j'ai tout ce qui et puis voilà ti kaka wana nde to moné ko solo la nde nazoki pe moi temps solane muki et puis voilà nde mema biso nde toza lelo en tout cas na katina wana na yo kwa no mama Minata yo siko pe yo pe boté mais on beta avant to ezalaki kaka leur papa bimisi ozaki surprise non monté mais no beta vante ngana no mozoe collègue msala et surtout kutani te tourner parce que eloko bano lekelanga soki na lati eloko moko botam so ya mabe ye fa créer un problème on de fona singa be ça osaka ndoki non ça to ke non na ninga ba blague kana ninga ba blague je mon abeteli Marie-Jeanne Bololé que je salue Émilie na betelinga bi ya maitala na monde ba geste bi masa mobali asa mobali rien n'empêche soki lelo que espace mon année occupé ses chance. À l'époque on a qui na mon engagement na nous na ko occupé ses chance bon côté et en tant qu'une femme mutesi déjà collier au boti déjà à lingaka bolamu ya bana ya mwana wazana ye ya bato baza pembeni na ye ba ndekopé ba leki pense de la bango muto za responsable et Nathalie gauche droite ma qualité et puis na mon moyen Nathalie par rapport il y a ma coquille ça nango ya grave mais kimia et les karambongo c'est ça et ndé na ki on dit malanga et ndé to comme place tout ça on dit qui après combien de temps juste donc pour lobby que ozaki dans la relation et azaki temps rolinganga 10 mois ngana yeko découvrir 3 mois après. OK ouais 3 mois après ndé na commencé la constante que moi zo sala parce que camarade ndé mta ebsanga bien solo za lokutande comme na komona camarade nota za so moninga fa ndo créer ba problème ezaka nini une fois to vanda na terrasse boy ma viokele écoute bien nga ma viokele papa vit de loin surtout maman vit de loin yozo linga
Aminata Pouani. Oh, il y a une problématique, tu sais qui peut faire ensemble. Mais il y avait des personnes qui ont leur maïmona, artistes qui ont déjà eu ça, mais on a la café, mais on a eu ok. Donc, tant qu'on a vendu par rapport à Kalki, Nathalie, tous autres à âge. Âge comme on menace nous autres. Donc, il faut que nous ayons déjà dans mon bal. Oh, il y a Yomoko, il y a Batouté. C'est ça. Batou Balinga Bisowana. C'est un déjà comme moi, ça moutou. Respect pour nous, c'est comme un cap. Par rapport à ma statue, voilà. Maman Charlène. Maman Charlène, voilà. Il y a ça marié. Puis, Renate, il faut que nous ayons la civile. En tout cas, félicitations. Quand on a dit qu'on a bangoté, on a colobanaé. Et biso tolana, tu mets tam sous ton comme na tapioté. Voilà. CPP TV officiel. Papa, tozonge pa na yo. Réaction na yo ezaki ni po mama lobi azwaki moi temps avant à s'engager na l'air liboso a hésité ki wana réaction no ezaki ndeni o perdra ki espoir to bakité et simbarara. Non, moi j'avais aimé. Vraiment c'est une bonne femme parce que on ne peut pas tellement aimer une femme directement facilement. C'est comme si on zelango maboko kufunga maintenant. Donc c'est pas ça. Et tango ça là moi ba doute nalobaki oui. Donc il faut insister, persévérer et je crois que Simba. Donc je me disais ça ngamo na kati na ngai et puis tant na 8 ans vraiment yako solana yako resololana ye mbalana mbala et puis ça tenir voilà, c'est pour cela on est ensemble. Jour à répondre que oui, réaction des indénies. Champagne sont pas d'ailleurs. Oui, vraiment, Nazaki, vraiment, vraiment, j'étais vraiment très joyeux parce que tu célébrais qu'il y a un Patrick Balox, Cyprien Gogan, donc on était vraiment ensemble, Laure Mamon, Christelle, donc voilà. Tu Kutanaki, vraiment mission, non parce que c'est une mission. Donc on a des collègues qui travaillent, tout ça là, bango. Bazaba camarade naïe mais tout ça là on a bon pas président Abisso Charlie non vit de loin monter ma Justine Mata la patronne donc bango pe ba yebaki ke non voilà makambu et kende boy donc Laure aussi a fait partie de tout ça donc ezaki juste cas pour na c'est que non ligne vraiment de vrai déjà que na linga été za ya obombama donc na linga tango ebima batuba monongo directement que vraiment le vrai amour c'est ça donc c'était un peu ça. Tokoye ba bosali combien de temps depuis que vous êtes ensemble? Je peux dire 2 ans. 2 ans. Ah, oui. 2 ans c'est beaucoup. En tout cas, félicitations déjà. Merci. Siko, depuis que vous êtes ensemble, et là, ni difficulté ni vous avez rencontré? Difficulté ça parce que moi difficulté ça moukier par rapport à bon pour moi ils ont vraiment difficulté il y a beaucoup de gens oyo jusqu'à présent il y a Isaka pour na biso tende tous les artistes Isaka partout ceux qui kabatu basangani bat bomona ke moi et toi les ana il y a toujours des combats et bajar il y a des combats bon peut okuta nango il y a des fois on est des artistes surtout en plus vous avez artistes voilà donc as artistes moi si kitoko ya pembe marambutu yoga sikre yoga miliki yoga beauté yoga marambutu donc il y a des gens au pe bazoluka même sous pe ko déstabiliser makambo autant biso to lemba il y a juillet ou comment voilà donc tout ça tozo bandeni ya ko girango ba difficulté wana tellement biso love yango ils a reconnu et pas nzambe ndeto kenango malembe nzambe pe azomona ndeto kenango yango azo soutenir biso to koya te na ba mo ba nungu wana toza toujours ensemble pour na kosala love na biso ezala comme exemple pa ya batu misusu pe oyo bako ya kokuta biso ba omona mamu na biso ndinge elekela vraiment c'est très important. OK maman Minata yo poko bakiseli lo basuka situation nini ya difficile obo vivre depuis vos ensemble o sentir que et loko ezonyo ko la biso par rapport à union na biso. Bon en fait loko union ko la biso penze zate. Loko union ko la biso te mais au moins moi ba belobi babelobi on est en côté c'est ça le monde donc on ne peut pas changer quelqu'un peut-être déjà nzambe mo razum nzambe mo mdakeli akoki ko changer yete combien plus fort biso to mo ki do changer donc
Babel Obikaka et surtout entourage nanga ba sepela quitté. Ba sepela été pour ba sepela quitté, na évité peut-être ba ça qui a pédé. Ah mbal te cassé. Pour la bangote. Ba sepela raté pendant que ba sepela té bango moko nde bazala mobala sir non na minute opé. Azane te ka ya batu. Donc ngana tala na ngonga. Nathalie nanga heure peu importe ba loba. Bani soki ba yo loba la biso face à face té déjà ba banga biso do ba loba la ba mpandi bande ba mesa. C'est ça. Ça nanga ke bango. Mama na belle famille ya papa. Ezala no ndeni. Bandima ba zano ba fan nanga no kuta fan mona bango linganga. Ba belle famille nanga ba fan nanga ba linga avant mona bango linganga. OK. Donc jour ya maboko polele. Donc nena za soli kambo sala miso na bengi. Donc mona bango ta ko ba kina tiba ndeko ne na kiss. Donc belle famille nangel lulanga lo kwa ba kufa. Donc ba lulanga lo kwa. Maman, za 40e na famille. Dans la première. Vous avez une responsabilité à ma casse. Ouais, na baleki, na zamela ya. Donc c'est ce que mon balopé, il y a mon tezo réfléchir pour to Maël n'est pas sans bon peut sans Maël tu peux avoir beaucoup d'argent mais sans ça qui zingue aussi la pote qui par terre mais sans ça Maël au quoi gérer bon aux huit au tali place au outil au tali place au commis donc c'est quoi yo pour nos saki famille na ondenge nini par rapport ya toi qui na biso déjà to fan d'être na moni na télé si papa est belé quoi nos famille nanga en fait, non papa n'a pasteur. Aza mutu mo aza difficulté. Donc na yaka pa ne tunye kara. Bosala ndeni pa bino po ba yo mukanda. Aseki kutu. Aseki na yi. Ko jouna ko tikele lettre bande ko na papa na banga tindi na ko tika bisinga bi. Oh, nando mona makamolo ko ba je comme ya solo. Akate no seka tuninga. Na liambonga ba tu po mutu na mo ndenge motima ba. N'ébicier, on a décidé de lire. Voilà. Après, Azupe avec Azupe, à quel nom pas pasteur titulaire, on a église papa Belinzonza que je salue, à quel panaye et puis ton à quel panaye, papa Belim t'as écrit la lettre et la réponse et une des salades qui est bayo kangalupangu et maintenant là tout ça la préparatif il y a d'autres pays religieux. Papa, yo pesi kokota maman. Na boyi so ina tunya mama Aminata ya olobaka eza bien yo moko lobakota mama Aminata bayamba ondeni po ya lobi epa na bino ba fan club ne. Ah oui bayambanga malamu vraiment c'est très bien c'est vraiment la famille. Ndeko moi mama Aminata mobali ya salela kiote moi ba non même pas ngapena beau frère na yepe aza fan na ngai numéro 00 donc fallait qu'on a coûté lelo mais je ne crois pas parce que tout ça après qui ça voilà donc c'est vraiment la famille et la famille na bango ba nazala vraiment le bienvenu ba yambanga kitoko et puis na solana batunyo surtout normal vraiment ce qui a kolobeza tolobakai ya kobongisa on arrange vraiment place batubali moi ba maman Miki zanga nango te mais tellement c'est la famille toujours gérant au kitoko et puis voilà on est là c'est papa est pour la quantième la famille naza deuxième libosa moi si bah ya basi baza matata mama Aminata nga monika okosi biso po ba ya basi na baleki na bango mibali non grande sœur nanga vraiment Azan de comment copé bien malgré mututu azan ba défaut na ye mais Azan de comment aza bien a habillé et puis surtout solanae Azan ça te ko naye voilà donc c'est la famille il y a papa la maman baza vivant non OK oh là là donc il y a comment le roi maman oui voilà c'est ça osez colonie papa Bandundu 100%. 100%. Bangwa Chinaveto. Oui, Bampagne. Bon, maman Aminata. Yango, na comprendre. Et là, le bakou, c'est parce que déjà, ce binonio, ça vous a kuna. Pour baye bisinga batabandundu balingaka bango na bango soko yeli kaka o mulu bamo na maluba pe balinga na bango na bango so bi ko lo musu se créer ka ba problème baluba va changer assez comme ça tout changer bino moi va changer c'était pour déjà bango parce que moi va changer c'était pour déjà te bino de avoir ensemble na bango te mais ko lo ba
Bon, on dit ma le kino abala muluba to mwana. Oui. Bon, moi il est pour nanga on dit mananga. Mais na ibi ndeti nga na grande sœur nanga za mobala muluba. Assez comportable. So monier bon dit mateke za muluba. Ouais. Donc ekolo nyonso batama beba za batama lombaza. Kata bandundu batama beba za batama lombaza. Kata baluba ainsi de suite. Donc to lo bateke baluba kakande bandundu nde bangala kakande baswai nde na je crois. Donc ce qui moi no ayeli yo penza muluba moi uti kasai. O mais so ça bien bavandi mama baba pekisa mama love te. Mama love pekisa ngo mutu te ko ngane tingana vandi so papa sa telemela kile ngana telemela. Pourtant il y a so mo singa na sala ka shwati. C'est ça. D'ailleurs ko sala ngapé shwati. C'est ça. Parce que vana ndaka libala. Ezanga nde mutu na ozana pasi to na bisini. C'est ça. Donc bonheur na ngamu ta ko tu fanga zati. OK. Voilà. Mama Minette royeba défaut makasi o soko tali papa obike oyo. Soki na linga kete ana ngana tika défaut ni no mona aloba te mais so nya tuelo moko OK la mama emo ya solo qualité na yesu ko ya makasi ezani qualité na ya makasi o sentir penza ata o mutaye ndenge ni so tale be loko yo te nazo mobile na beta na benga ngona beta libaku na mili pour ni mobile na 18h beta ki bandate c'est vrai donc ça outil tournage mbala moko tam so ngona bato fana so fana na moko donc na kistar na enyo so na ngaku to yamona zala tam to sispe tournage na ki ovana ba camarade na na ngapi na 21h 22h mais yete donc yeso ki komika 18h azomona moment ndako na ifa yolanga na il préfère trop être seul ko vana na yemoko akanisa mingite c'est sa façon c'est depuis que avant même na linga ils allaient être vandi boy nga so na ndako na comprendre yango agangela jour no umelaka jour kenda tonda jour à liboso na alobake voilà donc ezandenge na ye donc ye sikoyo dans un mobile monté que aka vandi banda ti 22h 23h oh comme tension zo baté ça wa pité faut zo le ka to benga zo yamba te donc na longola na lokwa la pala ngel longwa et puis dede so ki dikamboza magama mangala na ye il est doux compréhensif et puis so ki dikamboza en tout cas banda tout ça ba marraine même so atam ko moko tu peux ça ba rapport que toi na problème OK donc si on a un problème tout si ça ngo biso moko et puis tout sengal ba pardon to avoir fautif et puis c'est tout très bien tiko papa toni to yeba défaut makasha mama Amina tezani to ba défaut na ezani ni ya ye moko ezaka asilika mbangu wana ba senior so en tout cas ba mission nyonso na sala ba défaut ka papa bazoloba ba mama balingi osilika mbangu oui donc osilika mbangu donc voilà osilika mbangu kaka ndeza défaut na ye mais je crois avec le temps pour na moni komo lembanango avec le temps c'est quoi là c'est kambango no salani pour ekitisa bon ce qui asiliki parce que par rapport surtout ce qui a na raison na osilika omikitisi kaka donc et surtout il y a ce qui asiliki alingate ba bondeli na minute wana donc faut tikaye donc tikaye kandani kindeti après moko osolana et puis voilà c'est quoi l'air tikaye wana silikate so tiki ya loba pe comme moi si pas ala ya mo l'air tike bon osundolinga osali mabe osundolinga non même pas on est à so qui to ye moko aloba ke so ki na siliki tikanga non na comprena ye na va na moi trop et puis na étudié je sais na ebinde nini alinga ko ni alinga te je sais et puis na biso aza kanda ndeni na ko sala pe po kande kita et puis to zonga bon terme voilà c'est quoi qualité na o moni ke qualité mona kité na mona ona na basi musu te to mikolo peut-être aux a un parcours na avant au kuta qualité on obité c'est une bonne femme premièrement et elle doit respecter mes mbali, elle doit respecter mon bali et puis elle doit soin vraiment à mon bali comme il se doit. Elle doit lander mon bali vraiment à la loupe. Ils ont vraiment la qualité où il y a ça dans malamu. Donc à lingi coûte vraiment que mon bali n'a quel est le lot tandis qu'il y a ça. OK. Donc voilà, ce sont des qualités à malamu où il y a ça. C'est quoi la raison
après yo neti yo ndenge babi kota no tongo yo za no soso kota no ava olali sikolera azonga après et ça la ondeni non eza te ke ya ozonga après pour abimaka ki place mon na ebité non na eba place akei ya des fois kozala peut-être parce que ils ont ba réunion mususu ça ma ko ngapi na ko assister yango ya bango ngapi na ko assister nanga mais surtout aussi si tournage ngana ko ibisi bon yo kende o représenter biso kaka et puis ngana zongi nanga ou soit tokozala tokoza pe ou soit anniversaire moko ou soit azape mutu aza posa mususu azabi aza besoin à ça tamolo moko bon ce qui exact moi je le temps toko kenaye ce qui exact ezape ke mambo bazo sanga musuna ba minaye tellement j'ai confiance en elle a kenaye puis tant ozonga naye to solo li voilà puis tant en place azara kuna toza tout le temps contact voilà depuis vos ensemble déjà vous jouez pièce moko ensemble votre rôle nini comment série moko scène moko voilà oui toujours presque chaque jour toujours nae bon jouer moi c'est mobile oui jouer moi c'est et ça là c'est quoi nene ilote ah ilote ça et c'est là et c'est ilote nene maman Minata ilote donc na bana ko jouer na avant même to moi c'est mobile OK donc na mona normal il faut le mot boyer et le mot boyer machallah na ebe no na lo bele le mot boyer et là on a roloba et ba kisama kata msusu nga neti d'habitude na ba scène ba bisou et jenanga comme ban msusu mais pas ne son plus business à l'aise on a pesa na ko ngamo parce qu'on a lingate ba fi ba pesa ki ba business kitoko na moni mama Minata azua makasi makasi wana ndenga penza des fois na msu yangwana ala lobite zuwa penza de zuwa bozala prudent na boy na oh babengi o benia o kabola mama Minata na boyi boyoki déjà lingane te ba pesa mobile ne ba bisou e alingana ete papa mama Minata papa ninga olia nini bon papa plat préféré na ezani alinga mingi kuna limbondo visa nini kilebu mayebo yamo abenga ngo 3 pièces tu biso kaka et puis mbinzo na wana penza na pe mbinzo minene wana mikete wana minene pele bangala wa minene wana na mayebo sangisele na nguba to bongoka na nguba ya abenga ngo moto bon mama Minata ninga olia ni nganga misili Misi. En tout cas, bino penza la moni penza bangwash. Biso to lia ka bio na ndako na biso to na soso na pasi to ko beta pe ane mo batole to ka mama. OK. C'est bien. Ya minga ba mikungu. Difficulté ka pona bana biso balinga ka ba madesu bon ba bilo na biso na mboka na balia. C'est ça, wana plat préféré bana. Madesu na loso. Un mot peut fumboire mais balia vena biete bango ka ndebo bingi bo subo ina poko mapa ba gâteau na tongo mo na miliki c'est bon mama Minata besoin bana boni moko kaka moko moi c'est ton mobile moi si ana ajne zoko ça le 31 juillet oyo toya anniversaire avec toya na caméraman le plus swag toya na anniversaire mais to ça la fête ah mama Minata pour le 31 on est to ça toi le logo mo photo ça la do 5 secondes d'anniversaire bon peut-être le bana le logo na to ça la beaucoup koya en tout cas il faut caméraman na biso le plus swag na combat à trésor ndinga il faut assister à la caméra Charles les caméramans les plus swag yewana azate wa cameraman kaka bongo trésor ndinga les caméramans les plus swag en tout cas c'est une fille au bien azoko âge nini c'est pas important asa mwana bisoti tout ça pour ça toyeba te maman asa jeune fille ça le monieti tengana biso ba to bien na TV kasi tongi toyeba bon biso boye bara akokisi kazaka mwa 1900 mwa 1900 te aza yanga mwa 2000 yanga mwa 2000 et quelque 1900 ngande mama ne na mwa 1900 OK
Donc il y a des années moins à 2000. Moins à 2000. Ok, bana il y a botami après Kabila le père. Ok. Donc, vous devez comprendre déjà. Donc Kabila le père comment toki sangoke hélicoptère likolo moi na auto bota. Ok. Donc bango penza. Ok. Moi na bota. Ok. Siko maman nanga tongi toyeba par rapport ya carrière na bino déjà. Ndenge déjà bo évoluer tout. Conseil nini yango bokoko pesa ba star soit ba fan balanda bino par rapport il y a relation amoureuse to couple par rapport à histoire au vivre. Dans mon théâtre, il y a plein de gens qui ont découragé Rabiso. Bonjour papa. Okay. Il y a plein de gens qui découragé Rabiso par rapport à quoi? Biso artiste c'est vraiment ça la fonction il y a fonction à bateau. Donc au moment où ceux qui n'a sali loko te ba osekanga. Ça n'a sali loko ba osekanga. Ceux qui n'a sali boité ezoke comme la ngama be or que total la RL ka. Et ça na bateau mususu mutu mo ba théâtre ta mususu ayana ayapa na sérieux ni so pas balaye. Mais tellement hier ça na posa azalaka na mobala combo. Azalaka véhiculé azala mapangu azalaka ka remarquable. La boité influencée. Ya ba ko mais la ba nié na Dubaï. Voilà donc c'est triste. Et puis ndetinga ndena na sala likampona mutu te ke mutu pona sepesa mutu na fona mi sepesa na ngamoko apudiso sepene sana ngashiki. Et donc eloko yebo mabiso makasi yango wana et puis ba mibala ngo tozo zwa tamso moni mobala ba tubi na bitaki mibala nya support baza basi na bango. So pe o sérieux pas ça. Tamso ayepa na yo boy. Akuti yo na France, moi mobali les États-Unis, on a mobali na Londres, on a mobali. C'est ça. Yo za roi maman li kelemba peignon, so za mobali na fin du mois, on a ah ça la kistar c'est grave. Donc Nathan on a raison les cas au monde kai on a bota. Na bota te so na bote e zwangata. Ba qui la faute pe et comme obima. Voilà. Donc makambo ze belé. Bo zo sala conseil na ko pesa bango soko kutena muto bolingani nanu bo vanda. To ba exemple belé to lobite to zo to comme on bateau même exemple ça on a quelque chose babana ba fali tu crois que faire rigole à ndenge ni na basila avec les jaunes c'est ça et côté lelo baza ba kombo tu comprends dès tu conseil na repose de bien affilé yo na zaka na maman ba na papa ba kabwani lelo na sima maman ba ne toi tu crois pas qu'elles ont regretté lelo bien affilé nga komi donc moi patience et foot à lobby donc toi tu as pressé surtout biso ba faire théâtre toi tu as non pressé toi va na non kimia en tout cas, on est fiers parce que les lots, la réputation, la fille à théâtre et baby makasi. Et ça, moi, pas si. Bon, heureusement, beaucoup de gens qui stars, se comprendre, ayebi réalité, il y a boulot nabino. Les lots, et comment moi, pas si, comme moi, tonton moro garçon moro ayebi kaza sérieux na point à s'engager na relation na fille à théâtre. Parce que le lot, la fille à théâtre, beaucoup nabino. Beaucoup de gens na ba poison tout tala siko to moni que star na biso balingani basali bolingo simbi bazale lo ensemble mais lobby ezaki penza fréquenté parce que lobi que garçon théâtre na confiance na fille à théâtre pas na confiance na garçon théâtre confiance ezaka ko luka garçon théâtre ko luka garçon fille théâtre yo luka. C'est que on a besoin de pauvres surtout balani to memika profiter na famille. Donc ngai garçon poto na zalanga mo sa poto. Ngape fia poto ya kina na zalanga mbala poto pas souvent. Alors que tu tika la vrai amour na biso, on aller chercher de l'argent. C'est ça. En tout cas, papa conseille nini yo poko bakisa par rapport ya ba garçon à théâtre. Le peut même et quand on est un peu plus de ba garçon à théâtre. Comment lingaka ba fille à poto ba maman mo boy ba koli na bango na poto. Abendie atindeli mukanda et puis yangwana vindenge mama Minata lobi bozotika ba vrai amour na bino ala Kinshasa likolo ya intérêt ba vrai amour pe na poto bakoza na bango mais sikoyo tozoye bandete tozoye bate po tam sukuta na mutu mo pas sérieux na kino boye ka pour mbala poto lobi a décevoir yo le temps où il mobile moko poto pe mobile bato so bima 4 5 heures après atteindre quelque chose mais on a quelque chose à poser sérieux. Oui, c'est ça. Donc place jusqu'au dans un moment où zo bungisa on a ni manda emba
mibali 7 dans minute on bungisi vraiment on kana mibali 7 wala tam soka moko ndem tazaki bien mais tellement ça no poser te ozo yeba te ozo yo ozo soka mbongo bolingo sima voilà papa nga yo sikolo binini oui donc ce que je peux ajouter je crois nous sommes déjà maman lobby omoni bolingo eza un peu compliqué. Pour trouver une bonne femme, il faut que vous la paix vraiment mutuellement aux autres réfléchir peu malamu aux autres là qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie aussi. Moni lelo nde tozolo bake batu bazolinga kaka basi ya poto bazolinga kaka mibali ya poto. Moi je peux dire que zaka teke pona kolinga kuna na poto. Déjà par rapport à love, par rapport à bolingo, mutu mususu pe bolingo na ya solo et cause a pe kazana peut-être na bandundu mutu mususu pe bolingo na ya solo et cause a peut-être azali na tokolo ba na France, Canada, États-Unis consort. Mais sikoyo le problème ani ezalaka tango kutani na mutu na relation tango mutu zo solo na mutu sentir que Muto Solanaye, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment bolingomo na monango, ils promettent. Donc, couper sa moto, on a chance, bozanaye. Parce qu'il y a des gens oyo, zomona que azana moto, azo comprendre déjà que naïe bolingoze est bien. Bolingoze est bien, compréhension ezali, malgré compréhension malgré bolingo ezali mutu wana soki azana possibilité de penzate ya occuper mutu na ye omoni sikoyo et comment ça la que et comment créer ba problème na kati ya couple et puis ba problème sous na ba couple ezoyaka kaka pa les concernés te mutu musu pa ko zana mobali na ye to ana mobali na ye disons to na pesi no exemple pour na ba fille que mutu musu azana mobali na ye alinga pe mobali na ye malgré ko zanga wana mais ba camarade ya la fille tellement bon pe bazana mo ba tonton na bango mo boto ba na batu na bango mo bo ba pesa bango ba sugar voilà il y a cause ya musu ani na 3 4 5 tellement ba pe na moninga wana Souka soki a makasité à vous influencer à Kepe et puis à BBC amour naie le vrai amour naie parce que tant déjà aux ana mobile no alinga yo mingi bozui sans francs bolier bozui matembele bolier bozui ni bolier yo moni on malamu te au sepeli kaka osa net baninga ba ko sana ba Dubai yo ko mandeti o lingo koma parce que tangu mambo bongo ko sangisa no pe ba mibali bongo et si li sarana no valeur pe à moi et puis aux perdre babambo belé parce que nous autres moi si c'est exact temple à Saint-Esprit donc au kobando sangisa angote a ozumobale c'est pas bien donc ils ont vraiment bien été conseil de copier c'est ça que tango moto alingio a pesio amour donc c'est l'amour wana bo vanda na bino bo tali la siko nzambe comprendre parce que so batu basangani o ba okende na voie mort normale ba otambola na nzela moko ba mibale je ne crois pas que nzambe azali kolo otika bango non akosunga akopesa ba bénédiction na et puis bo mona que couple na bino ko kende vraiment de l'avant donc c'est un peu ça ce que moi je peux dire. OK nangina tu na question moko je crois ndenge maman Amina tazana ba fan papa pazana ba fan moi zou ele ka télé ba fan ba benga maman souvent non même pas déjà ba fanga ndika ba fan na trop za ba maman na fan na trop ba maman papa pe moko ba sa sam choisi papa te ba yepa nanga en tout cas couple na bino to sepela na ngo penza moi hésiter ce problème ils ont bien OK en tout cas tous a vraiment aimé et puis tous a vraiment soutenu biso trop surtout pour na pas na battle banda et puis libana nanga na mona battle banda ne ba soutenanga trop que battle nanga théâtre OK battle nanga théâtre baza moko o ba soutenanga mais plupart ba potanga ba buzoba ba créer langa ba problème donc ba bundisanga na ba niveau tout oyo pe na comment otala boye odika mo botali pena na TV ngo répondre motali ka belle famille otali mobalia
au soutien. Donc beto pena ka kipaka kokolo mais sopi mutango. Donc comment ça bon. Avant mon abba botali no totali pena botali ke ayebi ne pe kaminata o ako wana supporter te boy. Mais au zélo pe do o mo tanga yena ite. À répondre au pété. Voilà papa na sira calmara. Papa fa calmer papa na no marraine na nga benga petit ka tika kolobate. Apa marraine na nga ba mère na nga ya poto balinga nga mingi wana. Maman de tous tes laisses, moi ça m'a bon délit. À mettre répondre été. Na tiki na ngao. Na répondre été, na loko naza innocente, mais naza ridiculisé. Ba fingi nga pour le loko mais na répondre été mais nzambe ndem tozo soin. C'est ça. Donc naza suna tana te aminata kala wana, faut pas mon différence, aminata kala. C'est ça. Aminata lelo. C'est ça. Donc aminata kala ezaki soki au lobby aye aminata komi na mobali na belle famille dans son lobby aoyate aussi belle famille voilà surtout ndenge balinga bongo il faut voilà papa siko yo pe le sous côté na surtout bino ba lobby ba papa ba garçon théâtre ne ba benga bino ba maman poto façon ba benga bino la téléphone comme pas possible ba ils ont créé jalousie na couple comme pas possible. Oza ba mère mote ba benga papa talaka beauté na yo wana bingano wana et créer flamme. Non au moni on le bien tous artistes mais cause l'artiste yangwana tinde ko pousser au sala na ko ça parce que aux artistes puis ça batou ba sepela les gens bazana ba bonne humeur ba longola ba stress voilà donc et surtout bande ko na biso ba na poto ba papa na biso ba maman ba ndeko tout bazana na poto ba fan o batala biso tant ba ota ba misa na bango ba ye un peu fatigué cassé a longola moi ba stress ba biso po batala donc les agaté biso toya na théâtre tepo toi ko luka susu bolingo nde ke non ayi ba mona na TV po nazwa maman na poto po asunga non c'est pas ça auto ça les amusala nani habité ceux qui aiment susu na entreprise moko ezarake ceux qui okoti kuna ozui maman mo boye et puis maman nanda ko mo sunga yo je ne crois pas kuna so ba engagé dans l'entreprise qui pour osa musa non de elesa yo c'est ça c'est comme ça na lobi peut-être que so kotia ko kutai na muntu na yo pona ba o pe mususu ba koza ka kutai na théâtre kutai na muntu na kuna c'est l'amour ezani nzamba ata musa mokili na ye parce que mokili tozo mona eza histoire mokili eza histoire quand nde biso to sala nde nzamba sala mokili na ye nde biso to koma scénario nde nzamba sala scénario ya mokili na ye ayebi ke place oyo fona variango boy seno eza boye awa eza boye mutentel yo ozana mutentel vous comprenez et l'ocontel les années l'ocontel voilà c'est comme ça et sikoyo ndenge mamboza déjà bongo chacun sa façon de vivre dès tout le monde a ba histoire to bike o jouer comédie o batia ça la boy ce qu'on a vie normale na ndenge ya mukili na mutu pesa na ba façon na ya vivre mutu musuba sala ye ninga zana bo pona ya mona ka kete ngai il faut na ngai peut-être na basi belé mutu musa moni bon basi belé c'est ils pas na eza important c'est ça donc ça ils a on a ba façon mutu na mutu menga ni na za boye nga mono tellement na pesa kana chance te na mutu alinga ila ngai likambo wa musunga na sepe na honte pour nga na ko permettre non te moi si à linganga donc c'est que moi c'est bongo songa na pesa chance to za na yo iba c'est que na ko sala nga yo c'est ça parce que moi si o linga mobalte te balingana bango te balingana bango mais pona nga moi si yo zelanga ndina linga minata son père ti le autre communaie c'est comme ça les appels ma bête moi ça linga mobali soko ndenge bo monela ndenge bino bo moneli mais pona nga na linga te moi si nde alinganga donc ngane fona lingo donc ça moi ndenge nga linga ko vivre ko zalela parce que pour éviter ce genre de choses aussi depuis vos ensemble bo beba na combien de fois bien na kenanga di moi ma tata mora makasi ma tata bon ma tata vraiment ya makasi ko matia ba ko kende wana ni nonte mais ba dispute parce que na bolingo tout moi ba ko soa ni zalaka ezamo ba mungu ani ça rappelle bien et puis donc voilà pour na bolingo singa pe bosa pe ata moi 2 jours ennemi
Comprendre. Mon idée jour il aimé ça la rappelle goût et ça la goût troisième jour tombe sur l'écho et comme le roi Bolingo cicatrice. Donc voilà, mais ma kélé le haut à ma casse vraiment. C'est quoi ni les ala souvent base ya ba dispute wana. Ouais bah dispute les ala kaka. Moi mes ententes hein, compréhension du genre que le mot boy salama qui aime se comprendre mal ou explication me taper si apesi yango ndenge fa apesi la te ou bien bosololi. Ozaka pourquoi zaki mbale na ndako musu aleki koto musu aleki kuna. Mama monaki ya koto papa moni ya kuna. Papa bité aleki boy mama té. Siko ba dispute musu ndeti nga ba kosona musu nga mo pe na créer yango. Na vandi bona moni ke moi temps moi qui mes allés pas au créer pe le mo boso na bino puis voilà. CPP TV officiel. En tout cas, bien. C'est intéressant. Mais sinon, bah, dispute les alara, pourquoi les cas ouais, bah, bilo moi Mickey, ça peut-être que neti na silika ben ndenyo lambi fufu au tie 8 boules, fallait za 4 boules. Na ko silike la on peut. Pour ça le gaspillage. Hein? On a vu que ça gaspillage. Bon, ya pas si t'as tozo nyoko makuna ba tournage de photo ina itango pourquoi? Non, du genre il y a gaspillage, c'est du genre que Olambika est belé pour Annie parce que biso no batoban dundu singa non premièrement ils a mamoka ba koliana pe fo ça normal. Moni donc ils a quand du genre que oyebi ça moi sika ke au sali bien mais na ki na le quoi na CP te poto so na kaka. Donc biso to linga. Ça moi papa za matumbo liminge. Oui, na 4 cas ya matumbo li voilà. En tout cas, tozo comme déjà presque na suka ya émission na biso. Pour nous rappeler, lundi, internautes, abonnés na biso, les couple Mandeka, tozana bino tozana bango lelo na bossa caméra na biso ya chaîne na biso o bolinga mingi CPP TV officiel avec maman Charlène la plus posée motema ya kundi bilele yene na ba idée belé makanisi belé ya ko sepelisa bino ya ko divertir bino azola la tête toujours ba réflexion belé comment ko sepelisa balandi na biso ya CPP TV le loto ya mbeli bino couple moko formidable en tout cas nga leli bango fort na leli bango fort et pas en tout cas pour moi, c'est la première fois qu'il y a un couple quoi. Star momi balé, sangani, zappé bien, couple moko bien, couple moko swag, beauté, charisme, affection. Nyo so ana en tout cas moi parce que kutana bango. Lelo to yambela kibino mama Minette na habité lilo ba suka ezanini. Pour na balandi conseil nini okopesa na balandi CPP TV au moment de émission to sala bato so bazana ba problème na ba couple na bango ensemble azoyebake peut-être akutani azolanda papa azana caractère moko na mobali na ako comprendre que te mobali nanga ngande peut-être na kumbela ke bien te mobali nanga makamu na ko kani wanda na mobali mama Minata donc prochainement pour te disputer sous-souté pour te ça na memele boy yango to linga mutaza la ouvert tant azoloba ozo sunga pe mutu mususu azolanda ona ndako ndenge mo pe na mama ndenge en tout cas remarque na seli ba mama ba papa ba fait ça réponse ba mama ba linko sika mbam donc papa uzana ndako so moni mwasi na sika mbam yeba no ezana ngo naturel mwasi asilika nenoki donc et là, quand on est sunga mabote belé, maman Minette liloba suka. Il va suka zana pour notre profiter. Suka zate pour l'émission. Na ko pe sa conseil na ba ndeko ba chance déjà aux banda comme bala. Tous en tema minene ko bana ni bani bazaka lokwa bana. Ndecho anga ya koza po oyaka po yebo kuti sengli na salon. Webiso bi o ngaso na komna bane be no nyoka mana yo lisusu na kati. Et donc bana basalo ko bana tous abondé tous bana biso l'éducation na bango dire si la raté papa parent na azima yé pas na so bani su ko rééduquer donc c'est vice versa yé pe pas na yenga baso éduquer na ba bloc amike oyo peut-être ya c'est pela na ngote tous amike mamine po ngade dinga lo bana ndako na awa vi makambuto sali na ba vu makambuto le ba parcours to lekisi na nzimite na bimana ndako. Ok. Non, c'est pas mon souhait.
on a eu ça que na jour mon voto discuter na quoi na fait aussi kana bana ouais yo kutu papa so serait non papa benga donc après moi na za fa na papa ni na za ngabi bino bo kendo kangi bila mana tata no bo kenga na tika donc na lo bango so le problème to 5 auto kabana ya kenga tika ngana okete to zamta mnene ndeti yanga za kana mangala kala na zagiso ka nyati bona banjoli non di matenga manyate ninga bongo na vandi pe kimia ce qu'on a commencé à nyati na ndo le yo soni mo na yo so na tiki donc to ye ba comportement bato to na bango to ye ba muto alingi gauche droite na salate gauche droite na simbate donc et rozala bien on a na vie de couple bon vivre le quoi et surtout biso le quoi to ça na théâtre surtout bando se kanandako on dit ma kututi donc ça passe ata to ça mzala tout les absolument mais tout ce qui est belé c'est capé et ça parmi ma biloko et c'est en santé donc voilà et puis cause na copé sa félicitation na mi bali oyo bazo amazo makanisi ko bala basi na bango parce que c'est pas donné à n'importe qui mais tout le monde va te belé bala bambongo mais pas à réfléchir ko bala moi si en tout cas ça grave mais nous sommes dans le côté mais on économiser moins 10 francs 20 francs qu'on aurait moins sinaé alors on a retour biso basi wana to pesa bango respect to linga bango to linga ba semeki to linga ba bokilo to bike kuna ba problème ezanga akate mais to sala tout ya ko evitango et ça la maman là c'est ça voilà en tout cas merci maman Aminata papa lilo basuka conseil na bat bazolanda yo lilo basuka ezani merci ce que je peux dire ezaka que conseil na kopesa na bato baza bandako na ba o bazolinga bakota na bandako il y a les bosses zaka premièrement il faut que ça na mutema mnene il faut koye ba partenaire na yo elo ni na lingara na wa lingara te et puis il faut que tant que ça déjà ensemble na moto il faut qu'on l'accepte vraiment que au lingara et puis moi ba dispute na love tant que vous discutez na moto il faut dispute sur Bossali, il faut yo. Donc, binomi balé, il faut comprendre que le locaux est biso discuter to comme à niveau oyo. Les acquis locaux songolo paka. Donc carrément binomi balé, il faut boyer baké. Et locaux oyo comme soni sa biso tina ba niveau oyo ya makasi boy, photo évitant. Vous comprenez? Oh bon monique ko ça la binomo dispute moko oyo zaka pour ambiance. Là c'est pas un problème parce que moi ba dispute on appelle ça la moi bien maintenant ndenge normal donc puis conseil pour na basi ko doser ko silika mbango donc faut pas ko silika rapide donc faut pas ko silika rapide wana lobele on ba maman nyonso tango oui ba maman nyonso tout en général problème monsieur zara maman papa pese kanda mais bana et gogo bana baki sambo mwana oze gogo ebite gogo ana bakiti c'est un message déjà babilo mususu ba resela ngo mwana yo papa faut comprendre que ça message on va transmettre pas na yo par rapport ya elo mo salaki faut oyeba déjà ko réparer ngo poko tsakimia na ndako vraiment c'est ça et pour na ba papa pe to tcha ba maman vraiment à l'aise parce que bango nde ba batela biso donc ceux qui tozande to ba nos abuza grâce ya ba maman parce que na ba ndako atanga nende to sala ensemble boso to zongi yende faut à servir nganalia à kiper yo faut ayeba ke lobi olata nini consort voilà tout ça moi sinda au sala mais so siko aza à l'aise trop de problèmes au monique akola mbelo pe Alexis Mungwa ilamba no pe cause à côté muso repassami bien parce que azar bien donc faut cause vraiment à l'aise na ba couple ko tia moi si à l'aise moi si peut également ko tia mobile à l'aise couple est vraiment bien et pour surtout la prière aussi et songara vraiment ma casse parce que kotia bolingo na bino couple na bino libota na bino na maboko nzambe nzambe ne siko abanda ko bundela bino ko sala que place ma belingo ko zala nzambe pas ko épargnant parce que comprendre bato tellement balingani ya solo ba associer ngai pe et puis voilà ma mne c'était zanango dans les bons. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup na couple Mandjeka. Merci Nabino, merci Nandenge Boyambi Biso, merci Nandenge Bofongole Biso porte
Toye en tout cas bo accueillir biso très bien. Nalingi avant de clôturer, tu as bibino basta, moi mbote, moi libanga, et pas mutu moko, et ça la moi bien. Là, on peut s'emboter car après, il y a Justin Dengo, on peut faire un beau regard, on peut s'emboter la Prince Indélès aussi, point béton, on peut s'emboter la maman, de tout céleste, moi ça m'a bon, Elisabeth, ma yangi, maman, vous avez tellement belé. Vous avez tellement belé. Maman Solange qui a ma. Vous êtes belé donc. On attend comme on attend comme beauté. Je vous aime beaucoup. En tout cas. Ouais, merci. Moi, je n'ai profité d'un peu Sambote. Il y a Trésor Mbambi na Dallas, mon vieux. On a pu Simbote pas. Il y a Charlie Nong qui vit de loin depuis l'Afrique du Sud. Bon séjour. Moi, tourné en Yama. On a compté Moussala. On a pu Simbote, Moté Majesté, Nemata la patrona. Mon ami Patrick Balok Sanfumo Kimbango, Koupir Nzamba, Suprême Gogan, Bambo Tenabino. Et puis là, je vois Maman Solange Kiama, Jérémie, l'homme de l'évangile, Chabani, mon petit exaucé, na Pessimbote, donc Siko Ali. Mon grand papi Ebo, ma père et boss, moté ma mamie Kabamba, Kashinji, donc Bambo Théâtre. Toute la famille Manzé, quand je vous salue, il y a trop. Famille Tawaba, Nabo Sanité, mon petit grand joueur André Koli, moi, il y a papa Matondo Koli, donc l'obit au soleil, donc félicitations à toi. Vraiment, je crois que Obé Télévision à Léopard, donc on a Portugal, on a besoin de Mboka, et ça l'a bien. Et puis j'attends seulement d'être au soleil. Et puis, na Pessimbo, na grand artiste Lacoste. Mouké Tonga, Mpangi na Mono, Mbo Théâtre, donc le padre Jésus de Nyans, Tracy Eleza, dynastie to consommant comme d'habitude, Mbo Théâtre, na Batutu, Balinganga, Boza, tellement ébélé, moi je suis là, tout ça, Moussalaka, Ponabino, et puis donc, voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci, Nabalandi puis à CPP TV, na émission Nabiso à Kitoko, Oyo, Tozo Mesana Rolanda Mikolo ya Love Story. Vraiment, on a CPP une émission qui toko idée à Malamo. Vraiment, pour continuer, c'est très important parce que dans l'émission, on a comprendre que et au sala que bandeko belé au barandolanda biso bazoapé ba maté ya ba couple ba yebandeni ya kotambola na ba couple na bango. Vraiment, c'est très bien. Merci à vous aussi, madame. Donc, merci beaucoup. Na Colochienne, et puis je vois notre caméraman Babi, caméraman d'un swag, donc Trésor, donc merci Nayo, donc voilà. Et puis merci aussi na Aminata son père. Quand tout le monde s'y attaille. Voilà, en tout cas, Babi, Love Story de Makambo. Love Story de Makambo. Donc, vous allez à la carbone, il y a une histoire, il y a un parcours, il y a un love. Côté négatif, côté en tout cas, bon, pour la love story, en tout cas, bon, s'abonner massivement dans la CPP, CPP, voilà, CPP, donc, CPP TV. Voilà, bon, s'abonner à Maman Charlène, pour ça, la bien. Et ça, la bien, en tout cas, en tout cas, c'est très édifiant. Et puis, polémique, et l'autre côté, bon, je vais à Massoro, Nabino, en tout cas, dès que vous êtes couple, tout ça, la fait émission. Mais pour Nabino, et puis tu dis que ça il y a polémique il y a autre chose na tout ça to boya na sele une polémique pour créer la rabat ba si ma porte il y a faire dans précision un moment tout ça ba préparation makam to boy discussion. OK. Vraiment merci beaucoup na chaîne yo CPP TV et puis initiative qui toko makasi bo continuer kaka na love story tout ça to komi na suka ya émission na biso Love Story na lingala o babengi masolo ya bolingo. Merci na couple Manzeka o ba sepelaki ko sala na biso émission o na numéro na biso. En tout cas, merci à Trésor Nzinga, le caméraman le plus soit qui était derrière la caméra. Merci à Maman Charlène, la plus posée, motema ya Kundi Bilele. Papa Nabiso Kundi, Bambo Tebele, Bisuko Zali. Merci Nabino Nyonso Balandi CPP TV. Topesi bino merci, mille merci. Bon, continuez toujours Kolanda Nabiso, Kolanda ba chaîne Nabiso, pardon, Kolanda ba émission Nabiso, na chaîne Nabiso Kaka Oboyebi CPP TV. En tout cas, surtout, yo Oyo Balandi Biso Sika. Ko bossa na elo côté.
Beau s'abonner massivement. En tout cas, pour Nalelo, Natiki Bino, bye bye, merci beaucoup. CPP TV officiel.